Yaya, aux artistes. Quand on va bien artiste, il faut bien ça va fleur, ma couleur de ça. Yozara artiste quand on les la kaka. Artiste ma banana yeba yozara l'expression moko. Kaya mawakaka. Maina liso ekotanga. Makila na yelonga. Yaya, pardon. Kosambela nzambe mutaye barabiso mutu musa la parents sa piété mazali okeba yesu yemo ala biso est prudent comme le serpent doux comme la colombe tara serpent nyine mabe reptile mabe o ba boya pe nzamba pese pincho ya ka mabele mais yesu ala bito za la prudent mutu musa ko mone bo sambela ka mekeba la mystique a fourmi pour ça mambo nzamba lingati une année. Banda ko loba bazwala na ta trophée on va ta trophée c'est que ba fabriquer ta trophée on va payer ça mutu na bango rien cela prouve que ba sala que l'autre côté si la salle ici l'américaine à ça si la l'ivoirienne au monde ba olukelo au moboye o et c'est ça là mais bilo banda ba tikela bilo bar na likolo ya si la l'ivoirienne nani bolongola ngote automoni ya Chantal ya ken Hollywood a longoli ya ngote a joué ta Chantal nigérienne rien du tout Yaya il faut être ici là. Il faut avoir des inspirations, il faut être un télo comme si la Bissalo, il faut créer, si la compte dans le monde de créativité. Yaya, yo banda ko loba, ozaka wana pour le finga. Yo so betenga mabo, ils appellent mukebo le quoi pigeon. Ozo fingo vani bo banda ko finga ba piate, o pesa no makambuta ya. Chaîne banda na yeba chaîne et matagate. Chaîne eza le quoi chaîne baloka, chaîne ali babé. Pour y faire les babés. Il y a mboka o balobaka anglais. Ba fille anglais bazalaki ba garçon balobaka anglais bazalaki mais ba bimisi si là. Ba juré tali et puis exactement comme ma vote. Vous comprenez? Mata pas comme les fans. Ah ebele. Ma top ebele. Aleki babaku ebele. Aleki babaku ebele. Boni boy ko yaya. Mutazala ba fan. Mutu azala ba fan mata mukolo moko te ba nominé atana iloko moko bozo sala mapo ba pese trophée parce qu'elle peut-être il y avait à chanter ça avec un chaîne rave mais kasi yango no moni maka lunga leki bango na moni ta testé à ma top te na ina été na lo ba vérité na ina la poni aza mutu lo kwanga sa pe malanga akope ko botanga na ine po tozo lo ba po afongwa ba mama koki ko vanda te ozobela mutu moko boye aza mwana mukia bali tete na sima na omoni ndenga ye yo yeso ka leki na TV il faut banda ko se voter abi lobelaka et ça m'a bêté yo mo artiste faut ça promotion non il y a ça la promotion à mwana na mukiete c'est promotion ya la fontaine tate on va dire que na beti libanda parce que bien on peut ça nga kanane yango yo j'aime pas comme ça oye la TV et ça le quoi ba yara biso alembati on va vendre pas bango chez les parents yemilo pardon nga boy na biso nga boy na ça peut c'est exemple yaya leki na TV ami bosani et là on mata fasali banda imile bino zema aleki la TV yebo kwa mi bosani a commencé na ministère ya culture et art va propulser la fantante po amata biso déjà wala dasi la nominé la zikom biso na effort na biso moko effort personne na biso na nzambe nzambe zo sa ke sila mata omoni muto bayinaka bayina pamba te donc ce monde yo zaboy yeba ke lipamboli na yo e botsa ba jalo ebele même ba olia na bango sani moko batu musu ba oyina yo tout ça va international ali dazaka local bon ali dazana azaka local asa local c'est la zone internationale local balobi boy meilleur artiste africain c'est si la bisalou il y a tout ça ba jeté aina imour nga bimba zone imour tala imour ya bakizengi nga mona nguzalo era ko imour
Voilà, Bolokoko officiel, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à tous mes abonnés. C'est Bolokoko en direct de Bolokoko officiel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo, likez, commentez, et de façon ou manière, et à soutenir Dorcas Bolokoko, Abakou, Gauloise, et tellement il y a trop. Voilà, merci beaucoup dans Colonzambe, où il y a petit occasion, on a force et et merci Naye, un grand merci à Lebombo Tamifunikou Europe, merci beaucoup à José Maké, c'est Vicky Toko, merci à Simon Bakalate Balobi, merci à maman Janie Kajou, maman Janie Décolor et Jeanne Décolor, en tout cas merci Nayo, un grand merci encore une fois de plus à maman Zozona Inde, Hervé Mikaïlo m'a battre l'ingénieur sans coucou, les nécessaires à la rabais maman Aimé coucou et maman Fimayemba, maman Yvette Pemba, maman Elimbi une nationale, sur au moni Boloko Kwalati bien, l'inette bien, montre bien la grâce, maman Anna Elimbi une nationale, tout peut s'arrêter, merci parce que vous avez bénété, merci Nabino, merci Nabatutu, au Balingarabiso, vote utile, tout continuer. Présidence, nous avons Fati Béton, le numéro 20, et Mouamba, Tozali Bongona, honorable Mon les patients, et pourquoi pas, na Matete, Tozana honorable, espoir Toko, espoir Abana Matete, na Moni encore, et Funa, et Paya Bongo, Tchatchombala, le numéro 817, votez massivement, parce que Bisbangoni va utile. Et je suis avec Miss Lolo, Tobani Maman, Nadeli, mais Santoyo, Alina Kabolara, Miss Lolo, nous allons comprendre, Roméo, si tu es d'accord avec mon film de caméra. Non, il bien au marque, il peut être une moto marque Miss Lolo. Maman. La salle est l'oroté, la messimbi est salée au toro makasi, couleur B, les couleurs na biso, bateau zara. Il se peut non. Il se peut non makasi, salée au bien makasi. Bonjour ma bateau. Ça bateau balanda biso mbote. Bateau bazali important. Bateau bazali important pour nangai. Bonjour, bonjour ma bateau tout. Au Bolandara biso la Bolokoko officiel, merci énorme. Na bino bozo commenter, bozo liker, bon partager l'émission, bon taler du début jusqu'à la fin et ça va bien. Bon continuer toujours pour s'abonner dans la chaîne na biso. Si vous s'abonner na Bolokoko officiel, vous pouvez na Miss Lolo TV de vous s'abonner et ça va soutenir là. Vraiment bon taler la émission et bandeti souka pour servir fait biso moi 100 fois. Oh et kotarawana pour taler la pour de bonne année surtout on bien bino ba téléphone dérange pas. Na bagi na bando boire à souter mais na boire capo so na mina boire té na opeso mutu makasi mbote na maman Zozo na biso moko notre maman o a soutenir biso o apesa so ba conseil azara tout le temps ala koyoka biso. Merci beaucoup maman, mbote na maman chérie garde qui dinda maman prophétesse mo sala nzamba solo la pression mbote ba meilleur V to continue déjà mois de décembre meilleur V voilà tout président Yoshua bonne année na yo maman Katika Nika ma verombia motema kulutu porto ba condoléances en tout cas nene azaki muninga nanga waneza famille à armes lourd wazaki producteur nanga donc ba kufeli nièce na bango nene to bande ko travailler na groupe ya armes lourd. C'est ma copine vraiment. Ça n'a pas si le biton m'a environ après n'a qu'elle koufi. Maman ba condoléances la famille Mobimba. La famille Mobimba. La personne a condoléances. La personne botte na maman Eli Mbizi national. Ziko pale. Ça peut de pale. La personne a botte belé. Maman Fi Maemba. Maman Yvette Pemba. La personne botte. Tonton Ale Akwete Amondala. La Katia Suède. La personne a botte belé. Maman Elisabeth Mondjembenga. Il a botte na yo. Honorable Junior Loboko. Babi numéro 64. Bana nimete focus. Babi bana grand monde toujours. Babi le numéro 64, il mettait tombé, bana grand mode car bilon de bozawane belé borobi mi s'appelle honorable na bisoka Junior Loboko papa Loboko pété honorable propre ya soigne na otala na mwamba na leki na ngamono maître Raoul Ngebas numéro 260 na mwamba wana zawa na mutamayele le kaima na kata cabinet ya Ngebas qui poi donc professeur na université na faculté à droit c'est mon frère maître Raoul Ngebas masalanga Soni Ngebas na pesio mbote
Ya Yolande Loboko, moi ça m'a yele YLBK, maison de couture Paris. Moi ça a tongé là, grand musicien, bilamba, penya de romoni, musicien là, c'est l'amour le bic non, waouh. Hein, babi, to soutenir des Souza, à ça le président Fachi Beton Zembo. En tout cas, des Souza, vraiment félicitations, coup de chapeau, on a des plics. On dit, voilà, juillet, vient en Ganzebo, juillet, ma casse. Honorable Mole Patient, le docteur Mole Patient, le stratège de Moamba. Babi numéro 15, toujours na pointe. Donc, il y a un honorable Raoul Ngebas, Anna Moamba Robima. Junior Loboko, Anna Moamba Robima, la limité. Docteur Mole Patient, Anna Moamba Robima. Espoir Toko numéro 6, Yabana Matete, à Robima. Et puis, sur total, Kuna, Bakota, Funa, Kuna, tout le monde appelle Maman Riet. Moi, Tobo, ça n'a été. Maman Riet, tu vois, ma vie, après, c'est la Kalamou numéro 20. Kalamou numéro 20, la provinciale, la Funa numéro 119, total, il peut boire. Tchatcho Mala, Babi Moutambo, Amuninga, la Bissoté, 817 à Zawana. Donc, la Bossani Nani, la députée, la Bissoté. Bakoki déjà. Bakoki, je vais te faire son nom. Tu vas te faire son nom. Mastalanga Ariane Pakanduku na Changu Babi 1248. Petite sœur Nangamoko, et que petite sœur Nangamoko aza conseiller communal na Masina. Yokate petite sœur à Landinga. Ya conseiller communal na boka leki nanga tela pesa numéro. Na opesa ka numéro leki nanga. Teka cité Europe na voter. Na opesa ka numéro leki nanga pardon. Eza 588 Fezal. 588 conseil communal atinela nga ngolobi na tsaka na stade monte la tele kinanga na poster le kinanga la poster le kinanga wala le kinanga wala ndangai merci Julie Wenda ne Mesu pardon Julie Wenda ne Mesu aza numéro 588 conseil communal Nicolas Lango pasteur José Kanyeba na Tchango toujours numéro 22 merci beaucoup merci beaucoup moi kana umeli nga tele lo na mabanga na umeli na babi si la bisalo l'américaine oh you so kind tawe regretter you so kind tawe babi si nga komana Ya, aux artistes. Quand on va bien artiste, il faut bien ça ma fleur, ma couleur de ça. Yo zara artiste quand on les la kaka. Artiste ma banana yeba yo zara l'expression moko. Kaya mawakaka. Maina miso ekotanga. Makila na yelonga. Eswazalaki sokia koteya sokia silisi akenda ngomba kuna kolela makile kotanga kaya sambela makasi na babi sambela kati fali la mingi te ya pardon ko sambela nzambe mutaye barabiso mutu musa ila para sa piété mazali okeba yesu yemo ala biso prudent comme les serpents doux comme la colombe tara serpent ni ne mabe reptile mabe o ba boya penya nzamba pese pincholi aka mabele mais yesu ala bito za la prudent mutu musa ko mone bo sambela ka mekeba la mystique a fourmi pour ça mambo nzamba lingati Masala. Ayusuka tawe Américain, Yusuka tawe Spire Oh, sorry. T'es pas dans la pile. La pile, pardon. Spire. Ah, c'est l'américaine. Oui, dans les aboyés. Bakalamingte vient à présenter déjà. Kalamingte donc babito sal musala. Faut banga ngai. Baba musala lo be futinga. Na kutana mo power abidi pena position. Mo power tant komi kula. To komi to teba wala studio. La mère bon c'est la président Fachi Ebikam Kolo. Président Fachi Beton le numéro 20. Tu vas dire que tu sors la vie. Tu as dit ah Miss, on peut ça la bien. En tout cas, défendre la sila. Oh, confie ici là. Tika.
maintenant le salon bien quoi il faut banga Kofi Kofi asa muninga na Dorcas toto mona na TV na musika to bangé faut banga Kofi wala boss de boss so Kofi o mindena le basuka yeba na Bakouk na émission tout le monde est à Bakouk sauf Jésus yé ka même ta cause à Bakouk te ya pour ça la mission surtout Bakouk ba âge adorable même ça kaoti tala Kofi créateur parce qu'on a ça quand on a ça que na âge nanga ndoi nanga kuna na likolo ndimaka te créateur na kutana créateur créateur wa sala ba mission belé o le ba tsaminoko ay boye mbate autotune kam te sauvera parce qu'on a kutana tant que Ange Michael chef ma pinga ya armée céleste ya quartier latino. OK Miss Lolo na Miss Yoti na mona fani bo ngami comme pas bon si via vanda wana ahi Miss Lolo mobo ya sala wana tala sala na plaisir si la merci si la merci ya bon ba oyo basali inane banda ko loba bazwala na ta trophée on va ta trophée fait que ba fabriquer ta trophée mo va pesa mutu na bango rien cela prouve que ba sala que l'autre côté si la salle ici l'américaine à ça si la l'ivoirienne au monde ba olukelo mo boye o et c'est ça mais bino bana ba tikela bino bar na likolo ya si la l'ivoirienne nanu bolongola ngote otomoni il y a Chantal ya ken Hollywood a longoli ya ngote a joué ta Chantal nigérienne rien du tout yaya il faut être ici là. Il faut avoir des inspirations, il faut être un télo comme si la Bissalo, il faut créer, si la côte dans le monde de créativité. Au lieu que si la désaboye, baron PCP Lamba, Andotonga, à salir un modèle, il y a yémo quoi créer, à ton hyper bien tact. Badman est à défiler nano, pour battre la balle, battre pour battre la palicolo. Non, il faut respecter cela. Azam ninga la binoté. Yusu kan tawe. Et kanga déjà. Yusu kan. Bon, habite aux épines à SB à Roya. Oui, mon père a la pomme. Voilà Nzambe, ça a la pomme. Mais ça le bien grâce à Moussa et la fille. Grâce à Moussa la fille la racine à mon papa yebinga. Ah, Monsieur Lona tala yewala. Monsieur Lona yoka yewala. Ma vie ngai. Quel niveau nakutana Nzambe yaya yo banda ko loba ozaka wana pona ofinga yo oza soko etenga mabo izape mukebo lokwa ya pigeon ozo finga vandi bo banda ko finga ba piate opesa no makambu te ya chaîne banda na yeba chaîne e matakate chaîne eza lokwa chaîne baloka chaîne ali babe poyemo fia li babe Fia Libabe. Fia Libabe. Solo, tu mets ma solo ya si la bisalu l'américaine. Ouais. Bisalu l'américaine, d'abord est-ce que tu monitrition shoga na kati. Na mikolo ba lotambo alaït. Ah? Notamment si la trois mikolo na matanga ba gabi na mona ki na ye na matanga ya baduche na mona ki na ye. Ndika koma iti wa petit bitinda bobo ya sila. Sila siko balingana te na lobi na ndinga mabete. Ah, merci. Dorcas. Mais la lobby on dirait est-ce que la fille de Christian Shoga? Yo refine Christian Shoga. Vous avez pas un miracle. Eh, tu t'en parles. Bon, pour la langue. Là, la promesse c'est vous bon. Vous avez blé ou mais été. Vous avez des choses. Voilà bon le kuta. À ça il bon pour ta qui t'en monter bon on appelle la promesse la fête miracle. Mais de toutes les façons si la fallait bien pour que ça bien si la cas. Si la comme la lora soutenir ndenge mabete nazo finga non que bien poza président le bon asila ki penya ti o mola kela o se retrouver na ba circuit wala zeka pour na bokasa mo mbali ko luka kaka mais si la penya zong ici et après quand bazong sarabino boy si ma mikolo balu keli ici là c'est ça le problème que je crains chez les artistes mais t'es ingrate en fait. Aïe, t'es bien dans un grand. Il y a des personnes qui n'ont pas belle vie à ça la film mais bien. Ça le rappelle. Ah ça là. Et on a bien belle vie mais on conseille ma comment ça le rappelle que mon qui comment faut me dire avec ni village mort les cara. Il y a papa aller à la pasteur. À Balaka oui les cara oui na belle vie. On est dans baro ba robeta li solo ne balinga ko déstabiliser mutu. Et pas si ba le baro peut-être si $5,000. C'est bazala ngote. Ah, mais moi il y a une ça comme $5,000 bazala ngote. Bon $5,000 ouais.
$5 000 je comprends qu'il y a un ding là-bas, on va même sa réputation. Sa réputation. Christian Shoga Limbisa il faut même sa réputation. En tout cas, Limbisa, mais on s'appelle Makasi, si la zone sur le source d'actualité, ça allait bien. Et ça allait bien pour ce rôle qui a SB ça a place il faut la rabattre, place les zones ça rabattre dans l'actualité. Tout le monde rêve. SB ça miroir, tout le monde. Même bango peut qu'on va rêver. Abakou que fou là bango. Film Abakou que fou là bateau nyonso to ko mo na wala. Film Abakou. Nadine. Pardon Limsanga yaya. On va faire Sarah Zalek là. Comment on va faire Sarah? Yo muto kabela te. Sarah Zalek là yaya. Non yo fini. Après ça nga conseiller yaya pardon. Yo fini. Na fini te be tant ozolo boye so on la ko ngai nde mutu na zoloba. OK mon nokala lobi ka ke film ya Abakou ke de fula ba te belé. Film na te fula ba. Na tangi fula ba bela. Fula penza. Sifa. Ne fula ba ngoma kasi. Nadini. Fula. Ba Sarah na yo. Sauf ka mutazara te Chantal. Ya la zarate. Wala dia bakabona ka ya salate. Et que si l'américaine peut tomber la paix va tout na ba bazakati. Mais parce que c'est chaud avec tout le billet. Est-ce que tu sais la émission qu'on se tout tanga comme les? Non. Yango dia to le billet si l'américaine il retombe la Christian parce que naïbi que ça jouera bien. Très bien. A jouer wate. Voilà pena somme ta boy Christian c'est randoki. OK. Mais asila kinde na ndinga mabete po akenengo fana na tirki mboko et si ça rassure artiste et ya somba biloko azonga te abana tena on vanda tanga zu mukanda na écrit tiri so sale une année déjà zu mukanda ti OK ko ba ndobeta no pe tout oye ozongi ozongi parce que atika théâtre akoma les commerçants bilamba somba ya oteka la maison de bima munene afongola artiste mtu bafana bona ndako basala raté mais ba comment ba bango biso ka musala biso yo yango donc de to sala ka voilà bon so pensa ba pamboli o sali maison eza pe mabetele tinenge show ba sali maison na bongo en tout cas ya mabete eza bien mais akane la bato te akane la ngate akane la bo lo beta miss lolo te pour la lobi ka silaka bongisa yo mo tena bongisa tini ko kanilo te tena oya mtakanda makasi bonga la banga bakanda mute pasola mirte la banga kanda mutute ka ya nzamba mais la problématique est mise loko na kimi to bondo be osoma musu souper na oki paso la vitalo ya problématique na nini ya la lobi nini ozote ba tout mal à l'aise na tara ba tout mal à l'aise te si la tara ba tout mal à l'aise mais la ko kutana na viete mon père mon konzi le créateur on est sorti médiatique à matin dakali hote alobi nini na tunika so tayi fito bande te yebi sanga ite atalo ne ko se ma ka fala mo te lo baka elo kwa lo ya lo be lo roté abika ke ya nani alongola ba mfusi ba producteur amona nom donc tu vas filmer le roi et tu dois mériter trophée ya nani kasi fallait pas que komisa comme la nazi komoti atona gana beneve ke même na Ghana award fallait pas que komisa komboko on est monga la kamo abato yozo lo baké yana ya lo no souci aza producteur oui to boité aza na productrice aza producteur bon siko lo bananga qui producteur na ye banda produisa ba pesa trophée ba mécène té comment la zi comme award fallait pas que commissaire était il pas rafler ba trophée à l'endroit c'est aux autres deux trophées comme meilleur artiste africain si la za à niveau même ma top si la leki il y a vraiment dit que est-ce que Mata va jouer Mata va jouer comme belle début maman il y a un homme dans la salle jouer à l'accent Mata va jouer il y a un leki dans le bureau les opinions et engagé kanga opinion mutu basala ngo débattre non to pe vous jouer te ya na leki moi na pas le big ba trophée pe ya ngona lobi ye ma top banda ko sala wa théâtre abandi théâtre lelo te azo da trophée atala ba trophée mongita awards de ba pesara asazwa soka azwa ye la biso na TV so ma top aza artiste yo artiste mukolo comme le artiste moi la mukie yo ba ko ba teke ba trophée la si la zui fallait ngande na zwango na ziko awards mais yo maman mukolo o fanya zo le la moi la mukie ke ba trophée la fallait ba teli tema pour la ke na bi boye si la zali richesse ya RDC tout bon ça na te oyo ndolobi obi
parmi ma richesse ya RDC surtout surtout richesse ba wela mingi la est ba richesse wana skoto tcha si la armoirie moni armoirie caché o ba tcha wana ti le papa na o sala nini armoirie ya RDC wana ti le famille ba bonga fati ka le roi Goma on peut dire mais autour richesse c'est pas la Goma RDC mon boy qui est richesse des amakasi vous comprenez mais richesse ba wela na Goma na ba te ba wela na pona nini era ne ba to na kota ma politique te sala ngam tout passe tant na kokena na politique na mission politique ne loba vous comprenez si la zali richesse o biso ba congolais faut te protéger si la pays la kati ya mboka o ba lobaka anglais ba fille anglais bazalaki ba garçon ba lobaka anglais bazalaki mais ba bimisi si là ba juré tali et puis exactement comme ma vote vous comprenez ma top ça comme des fans et belé ma top et belé aleki babaku et belé aleki babaku et belé boni boy ko yaya mutazala ba fan muto azala ba fan mata mukolo moko te ba nominé attends na iloko moko bozo sala ma po ba pese trophée parce qu'elle peut-être il y avait chanté ça avec un général mais kasi yango na moni makalunga leki bango makalunga comme ok de poto kwa nzela auswa na point awa azongi mais mata banda théâtre tilelo ata ni ya aéroport place ba comme aéroport international na Dubaï na maman Olive moni na maman Olive bon makalunga maman Olive mkamemai na obeta exemple na bisi la te na tie exemple ya yena makalunga makalunga za na école yo kasi ko na ebisao mat bijou yo bijou mo livre sombela bon be na ki mo na bi yo mo na ba bijou si la lata to beta la ma ba bijou te to lo ba ba fe o izo monana o comprendre to si makalunga so to tie makalunga to mo ni école côté moi na kota libala kuna na kiseso kuna mwana ya ye ma top place kota libala na hotel za na kiseso côté ya d'état hôpital d'état wana ozo comprendre artiste ba vanda mingi wana ozui ya joli azala ba maison ozo comprendre bien que babuka to tsango kaka po matop na moni ta tester ma top te na ina ete na loba vérité na ina na po ni aza mutu lokwa nga sepe malanga akope ko botanga na ine po tozo loba po afongwa ba mama koki ko vanda te ozobela mutu moko boye aza mwana mukia bali tete na sima na omoni lenga ye yo yeso ka leki na TV il faut bala ko se voter abi lobelaka. Et ça m'a bêté. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça la promotion. Il y a aussi la promotion à moi dans la moukiété. Après ça, promotion, il y a la fantôme tâté. On va dire que mère avec Libanda. Ce que je veux ça, j'aime pas comme ça. On y est la TV. Et ça, pourquoi il y a la mission à l'embâti. On va vendre la bango chez les parents. Yamilo. Miss Pardon, on a un exemple. Yaya leki na TV Ami Bossani. Et là on m'a pas sali. Aleki na TV yemo kwa Ami Bossani. A commencé un ministère ya culture et art. Va propulser la fantante po Amata. Biso déjà wala dasi la nominé la Zikom. Biso na effort na biso moko. Effort personne na biso na Nzambe, Nzambe zo sa ke sila mata. Omoni muto bayina ka bayina pamba te. Donc ça monde yo zaboy. Yeba ke lipamboli na yo e botsa ba jalo ebele même ba oliana ba osani moko batu musu ba oyina yo. Mutayina ka Abel ezaka ndeko na ye. Atali lipamboli Abel ba on so batu mbeka. Même mbeka ya Abel ezaki bien préparé. Nzamba linga misuni. Nzamba linga misuni. Nzamba linga matiti te. Na kamo église muso e comme bolia matiti. Bolia misuni. Nzamba linga misuni. So tali même na Bible nzamba so ka bomaka bana ya prophète Élisée et bana prophète Élie. Prophète Élie o atangwa Samuel. Et ça qui faut bana ba ndeko zo viande interdit o nzamba liaka ba graisse ba futa misu ya mafuta. Ba ngo zo swaka wala fourchette mulai ba zo toka ka po ba lia na moto. Nzamba frappa bango. Bango so mbaye ba kufa. Vous comprenez? Non ba top top ba o ya na TV. Un ma top. Une ma top. Il m'a top. C'est la problématique. On fanny la TV. Moi, non, il y a pas un côté. On la zélaration en coca. Coca petit. Au tali taille na au banga wote. Au respecter taille noté. Maman.
l'expérience robe kitoko inata short talon okota pe na mutuka nao otamboli pe na mutuka nayoka nayoka azala mutuka na mona te mais yo d'avant nango c'est bien mais yo za honte wana eza bilo ya mike so na mino soma mutuka na se concentre à deux mois pamba na osomba naza na charge omoni nga naza na charge na osomba eloko te na dépenser na manière dépenser sous carburant so naza honte na koma lolombo mpona nini mpoka na mbamona nga il faut na tunga tango na otunga wana l'artiste maman nanyo et c'est ça il va bien on kabela ba ma pa on sali ba on penya bien bazala ki nango to so ba beza pe mutu on mona kete azi on moni on fait chez les parents trop voilà nana ta casa bien penza voilà mutu no maison on fait chez les parents ou abota chez les parents on fera chez les parents na lemba ba pesi attends oyi ke nana na sœur nanga nana akomela ngai nakola kisa wala tala exacte que on a eu au vent bon le bac ngala ibi bakinyoso nana takaza c'est ma sœur mais il y en a bien famille yo la bisa yo la pesi yo to tiete be tout a combien la kinga zela soki po ba yiba nga téléphone soki kete ba oui étoile tika ba yiba la bango ba so ça o moni soki ba message za ya nana o mona aisinga alobi nga mais yo zo kende te ba lo pango ndeni nzambe penya komela nga na Facebook zela total ndinga mabeti bon si vous êtes to va besoin to bien na la choka pote besila ya pardon mais apesi pas mal le pongo liboso na autre na le pongo libité oh yesolo ngala koma mal le pongo liboso ba théâtre belé le pongo ngeza na nini na plaza na quartier Bobansé na ça na 40 sur 40 ah de yo leki no ye na ça na deux Barcel et Landa na boyu terrain football oh nous on pour la ngai nana takaza to lo bana biso me na lukaka ye na lukaye po mona ke akomela kinga aisenga na kende ngane la yeba na kompola kite aisinga me yo baninga ba okele ma balo pango yo kete ndengini bana na ope ba mebele mena kota na na yo ne bwa ndenge moko nana na ye mi ba ko malo pango ko me zate me ye bakabele il m'a kabelé. Bonjour, ma kabelé ma bé. Aïe, il faut perso, faut un mot peu faux à la mokolo. Parlons d'abord des trophées, des filles Abissalou, des nominations des Ghana. Et puis si tout moi les bons moments ming et puis bah tu comprendre que bah tout ça dit voter si la pour la Ghana $2, mais surtout $1, mais surtout 0.4 donc tu vas battre vote yango et zandengeni parce que vous aura forte côté one. Au moni la salle en force côté wana pour l'explication voilà vote wana les $2 mbongo Ghana mbongo Ghana par rapport à dollar les alikolo OK vous comprenez dollar les alikolo si on a $20 on peut voter 30 votes on peut voter si la 30 fois si on a $20 si on a $30 on peut voter 45 fois donc bon Ghana ils en a 7 par rapport il y a $1 yango to senga ka batu boy code sila zela na tala code sila onga vraiment de la zaboye pardon sila na ngai ubela na ngwende na yo avana mami sanda na ngwende mami code sila yango code sila MK 229 Star African Best Performer of the year. Autant en anglais. On est qui nani na? La leki. Vous comprenez code d'ailleurs MK 229. Code ici là, ils ont nominé code MK 229 Star African Best Performer of the year. Anglais. De l'année. La l'équipe bango yaya. À ce niveau là. Regardez Chantal. Bango tout yaya. Il Chantal qui est jouer la linda yo qui comparer ngai. Respecter ngai Yo to ko respecter ngai ko fia yebi ngai. Yo mais ça va bien. Volta Fashion Week. Award and honor. Bato bazako honorer bango. Na Volta Fashion Week. To vote in Ghana. Numéro là, outside Ghana,
visite 4 allez toyela ngo anglophone mit francophone Volta Fashion Week Ghana Jumel bapesi numéro Jumel au numéro la bango il y a téléphone plus 233 plus 233 code ya Ghana yangwana sikoyo tango yo okoya na Volta na Volta Fashion Week pour la voter si là oye okoti wana na lien la bango au moins na comme si là erobima d'accord tant on la place à vote na lien vote ba tourna on voter la PayPal to na carte Visa voilà so le bique na PayPal ba tindelio ni na bango e ou me la coûter OK so le na carte Visa yo na carte Visa yo voter la carte Visa donc quand ba tourna ba yebso zela ma question ma formalité yo remplir au moni donc ça facile les abakou to voter mams dans la besoin trophée on est sur la RDC donc trophée pardon ba ibo voter attention on va vivre abakou bi to fa mboko soma na bi boy o ezalango Volta Week eza Fashion Week ba artiste oyo baza c'est là anglais hein biso to ngota en anglais pardon il faut anglais pour le naleki babi best perform o vraiment performer ils ont la carte artiste o bazaya ki na performance na année oyo o comprendre ndo moni ba nominer sila mais siko mutu akomaka mikolo nyonso nazo mona ka kuki ezo mimi na mukongo wana na mutu na kingo yenda no ba nominer te po balobi ke yende aza parmi ba producteur alors on va aussi ba producteur mais ndenge ni ba nominer awate pour la performance là il faut que so maboko beta ba monter bi da ba kinyo mo salade ya mais ba on peut pas pesa te ya yo za kana mbongo ka baba 5000 bon pour ton somba ka ba trophée on peut pesa ba tu ba mbongo o pesa ta mo da bi on somba te masombe la ida bon on est n'habite aida on nominé la Ghana te aida ba trophée aussi la auto ya nini oyo zikomo te zikomo to ye Kenya tout ça ba international aida za local bon aida za local Asa local. C'est la zone internationale. Local. Balobi boy, meilleur artiste africain. C'est si la bisalou. Il y a tout ça là-bas, j'étais. Aïe na imour na bim, bazane imour. Tala imour ya bakizengi yanga mona nguzalo. Eza ko imour. Imour abanani. Ya bakizengi. On a pas naïda. Na sana problème na yete. Yo ko linga. Papa nyongo linga ndako ne abota ka bakizengi na yango linga. Obi ta ko sa makambo faut tenir compte ya bato ba otala biso. Théâtre ça ba fait oyo ne ka la société, yango biso to ka to tsango na télévision to dramatiser ngo. Omoni to ba kisa ngo so en plaire. Mais si vous parents ni yango linga abota mona kizengi akomi bonde aida sala ba biloko wana parents yo linga. Leti ngalo linga abota mona kizengi. To linga te. Na boyi penza au nom de Jésus. Na olinga ngate. Ba rôle musufu total. Tango ko mukolo bando sa rôle wana. Faut que luka o sala rôle musufu. Obimi na kasho oui. Mais faut tala tango ko mama malando jouer mama kizengi. Akoma change, akoma ya mo Gladys. Pour la comment comprendre. Ndala olinga tel, moi ça ndeko nga botingo la kizengi. Atuka na obenga na moi ça na kizengi. Mais la rôle kizengi apesi la rôle SB. En tout cas, les invités, on a dépend de cela. Possible, la pédale va rater, les lesbiennes vont rater. Il y a la mission, il y a pour évangéliser théâtre et quand la bande à bateau, à travers théâtre. Ce qu'on y a, c'est que les lesbiennes. Bananda, on a pas imité. Lesbiennes? Bananda, on a pas imité qui peut être. Là, qui lesbienne. Bon, ce qu'on aujourd'hui, bon, tout le rapport, banda pour souper baptisé bazala. Papa a bâti moi avec les à moi jusqu'au bout de la bongo bon je sais qu'ils aiment mobo au cas où tu as la fille maintenant les si la zamuto a compris la vie à sa moto nous avons à l'endroit instruction divine à ça la maman na sentimenté moi je bango exact ma belle pas nouvelle comme ma boya quand pour poster là si là tu vois on est habité
mais c'est comme ça maman éviter il y a mon place comment la mort comment on savait va filmer là et carton la rappel mon client là on bon mon client va tomber productrice alors comment alors on a ba bino ba souci télé singai na okena ngate tenga za kabongo nazara la promenade mais nazara bongo. Nous avons suivi une vidéo des messages de Papa Elomé où il a félicité Sila. Kalabajia na la limite ya Dorcas. Ah, ko ela ngaba jabu zoba na te. Ya ko na bi ko ela ngaba jabu zoba na te. Yo tombokara ni. Te na lingi ba je ya buzoba te. Ko yena do féliciter Sila. Na lobi moye, oli moko photo yo ka so, o vandi moye mo tali pe lobi, likamo na osala batu ba kanga ndoki. Ah, na yebisi yo. O fani moye est-ce que likamo na zo sala. Comment éviter si ça rapport mi so na comprendre. Pourquoi na biso? Pour les gens maintiennent attention, tobeleli Papa Lombe awa. Tobeleli Papa Lombe, si la za mwana na yo. Ni de soka finga yo, eza munoko sila te. Ça est la mwana no message. Ba posta kutu mutake poto ya bengi amemiye. Ngulu danser ba poster na page na bango kalatos moto za ba hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite. Ba tu vois mon vidéo au le contraire. Ba ko so wala de uso etali bango. Je vais dire maintenant la bi so isa kacha motema nga. Toke malembe. Dorcas ni kambo yo na o tuninga question yo bango kanga biso mbale président oyo ni mosa nyanga na yoko yo tunda posa na vanda ka eske nga ebe mama bato yo na vanda ka ebe mama baida yo televisia na faja nga Papa Lombe na yabo yo tozo tuna ba question et ça ma question je dois répondre la ça analyse je fais maintenant l'analyse Papa, non. Mais tu dis, c'est ça qui est quand même la première. Papa Lombe, avec beaucoup de respect que je vous dois, maître avocat, Nabi Boy, qu'on félicite Silaté. C'est qu'on ça la semblant, qu'on ça la hypocrisie. Tant que vous avez le barababa, donc mancarao, respect. Na yé na respect na nganyos, na memi lelo na tamboli na respect, na tiki angote. Dès la vali boy na za respect. Papa, qu'on félicite Silaté. Toskaou ki mungongo. Chaque jour, baba koukmolimbisa. Chaque jour, tu vas l'obélir. Na ba mission na ngana tanga komba Papa Lombe. Kolelate loba. Na loba Papa Lombe si la za mwana yo. Trophée aussi la ki, le loso si la yé nango. Et l'honneur na yo. Et l'honneur ya RDC. Papa, vous avez un monopole, vous avez un message pour bateau, va voter si là. Au cours de la chaîne de télévision, vous avez la chaîne de mon côté, Papa Lombe, focus la campagne. Focus la campagne. Merci beaucoup. Tellement mon message. Oh, bah, tu vas commenter sur Facebook. Voilà. Na ba commentaire, ba commenter na YouTube. Que tu voter yoté. Pour l'ingasi la té. Ndé papa l'inga profiter. Aïe que ba ko bazara faible na mams. En tout cas, ba la machine, ba la changu. S'il vous plaît. Ambassadrice na bino ye vandia. Muto ndaku neza kana changu té. Bon voter té. Ala ksabiso pa ba parents na ye. Chango eza ya bana chango. Ngana ne grandi na chango so na postila kata la province la provinciale na ngana bima. Pour la ne grandi na chango, mutolo na ngaba kunda mwana chango. OK. Mutumo ba uta so mboka ye afani na chango asali ka tremplin. Ale buyo bo pesa ba voix. Même te bandu ko ba commune ya nini oye. Ko ba district ya masina ya chango. Bandu be ko ba district ya chango. Oh. Bana chango. Mayele, numéro 22, 1248, numéro 1. Mayele, la communale 588. Papa Lombe n'a rien fait pour Sila Bissalou. S'il a souffert, Agnogami Yemoko. S'il a qu'un États-Unis, ma postérité n'a pas Simba. S'il a sali tourné tourné du monde, Joana, ma postérité, s'il a outa potoya. Ba nominé na Ziko Award ata mon côté moi la simba telema de biso to telema ka boye to sala ba émission to expliquer ba to ke bo voter si la bo sala boye to tina ba lien même yemo Papa Lombe voter si la té alors féliciter si la première mutako féliciter si les attaques par Alpha mutako ko féliciter si les attaques par Alpha
Beka Bamba. Kotanga nga ba komba ba viana te. Ba faux vieux. Ba vieux mo ba ninga ba petit ba. C'est quoi les problèmes? La garantie te est-ce que na problème ka ba. Na problème na problème. Voilà za vieux. On a yeba ka pa Solange. OK. À part wana na soigner bien. Mais na ba ka tanga lobi ke si la kanga communauté là. Qui sa communauté là. Mais les gens vont si là, à comme si théâtre le rôle monde de musique. Il faut ils allaient pas y a mutu moko artiste mort comme le comédien le plus riche na bino. Na yawa. Yo mais comme j'ai riche. Yo kana bisa yo lo. Yo kana biso elo moko. Na ba comédien riche azate. Ba tout ba se débrouiller. Donc na za riche wala boko la famille naï. Na bana naï. Na ba de ko moisiné. Na bande ko naï so pour talipe na mystique a formé muto mi benga riche wana okena bandaka banoko na bango okuta elo côté yo za riche oye bo sa famille to obete na solo comédien les plus riches ne na wana comédien les plus riches comédien les plus riches on est nan yeba tambo ma vie que si les autres détruire théâtre na théâtre yeta ngabale ko détruire théâtre ezaki mabete so a sali film a son rôle principal a bimina yo ezaki mabete voilà destruction te oh si la zo sala comme si théâtre le quoi musique bututu na confia ici là babé té wala les jalousie c'est la jalousie si la kaboli ba fa oui même il a saison saison sèche ezala kape saison déployée tangwa moye ezala kape tangwa butu ezalio mwasi na mobali yo likolo penaze mabena malamu ezambe pe satan ebale pe mokili yo mozui pe mobola o mokuse pe molai yo monene pe mokeo yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature oh mama. Ah, tika maloba na yo ezila negoranga la loi nature tango mosusu saison na yo te lela oya yo ekokisa moko forcé te o tuna basali ya nzambe bakopesanga raison sepela oya moninga po ya yo tango ekokoka bakosepela nango butu ekomeli yo yeba pe tongo ezali mabe ekomeli yo yeba pe malamu ezali la kate tango nanga ekokisa na yebila za projet na nzambe koko kisama kaka nawela ninyo ngayo naboma moto pola ninye ngayo ungala sala kuluna pola ninye ngayo nasinga pola ninye ngayo nazela tango nanga ekokatia kosalela ngayo nazela saison na ngayo yakosalela ngayo papa Nzambe asalanga monene o asalanga ipembe asalanga molai na zebela ndenge na nazali bino nyoma la bisalu asali bino si la bisalu asali bino nyoma si la bisalu asali bino nyoma teno ya sila so basusuke o on est final ngabo kuma bato esprit to yo yembanga bora. Kasi comédien les plus riches, tant que ça saison là y. Pour moi na ka ke mutu moko boaluka par problème partout hein. Aya awa alobani ni akoma président ya ba comédien nyonso. Alongola pa masumu. Mais akomi des président ya bango la bango nde basangana na nini na bango la plateforme. C'est ça le problème aux okabwisanga. Parce que là longwa yo peut na conseil le bana maman li. Maman, na olinga place ba olinga mwana ngata vanda te. Si la longwa le kuna po important c'est batumi balé ba vandeli mutu moko. O sali bino le côté. Likola ko ebike yana za hypocrite a féliciter si la bisalu mais tala ndanga vale. Oui baba ku kite, baba ku ba ya kama yana ngo. Yana la bonne gana on lomba ah fond imo ne ala sko ezara il fait tout par humour. Non il y a d'autres personnes qui n'ont pas de ça pour ata mutamba watinda kodi batamba wa betinda kodi nazo souffrir mutamba wa théâtre tinela nga kodi ora mbongo kabela ngai tokomi na suka yaya pesa mbote te clôturer la pesi mbote na mutambo wa théâtre mutambo wa théâtre et Sopio Makasi parce que un concert au Kenda qui est juité ba présenter binoté tant que ba comédien bo peut assister muninga no pe comédien mais la musique ici pour ba présenter binoté et puis
poto kei et yo qualité au lieu qu'on toucher place moko boye o roye baké tant batu baroya o yo kana puis to yo kanisi bangwa na nga mabete bon la pesi mbote na mazozo la pesi mbote na président Yoshua la pesi mbote na Ziko Pale Sapo de Pale la pesi mbote na maman Gerda Kidinda maman chérie la pesi mbote na maman Elundizi hymne national la pesi mbote na maman Afi Mayemba la pesi mbote na maman Yvette Pemba bon tonton Alain Amundala, la pierre mbotete, à Kwete. La pierre mbotete, maman Elisabeth Monjembenga, la pierre mbotete, honorable Junior Loboko, la lobate, yo boinga la loba. Bongo. Mais Junior Yolande. Pardon, donc, espoir pour qu'on a boire ça député là. Député là. À Kabeli déjà. Junior le bon député là. La lobby boy. Quand on lit à Kaïchi, il y a histoire. Non, ma bande. Junior le bon député là. On dit que docteur moi les patients. Député là. Docteur moi les patients député là. Député là ma casse. Qu'est-ce que tu bois t'étais? Moamba. Docteur moi les patients, les stratèges de Moamba, la pression beauté. Babi.